Ya yo jipe batombo la antina na recevoir na bis. Donc ya yo ka leçon on dirait yangoy. Ngana lobaka mwana mwasi akolinga mobali parce que mwasi un jour il faut dans na mobali mais kolinga mobali ozo pese sexe pona mbongo te. Ça il faut dire non. On peut permettre zo sunga baleki na ye. Nde mwana mbali abetaka yo, abendaka yo, alalisaka yo libanda. Basona usalendeke nini ye mutasunga kangai. Oza wapi? Yango ya yo sexe comme marchandise. Po pa kula mafuta fo bimana mobali. Po okanga suki fo bimana mobali. Bonjour mesdames et messieurs, fidèles abonnés, bienvenue dans cette émission Découvrir mes capacités qui est présentée par Annie Blanche Toela. Voilà, je vais parler un peu de quelques caractéristiques de la femme. La femme doit être catégorique. La femme doit être une personne, qu'on ne peut pas jamais toucher n'importe comment et n'importe où. Et au travers la vidéo qu'on va balancer tout à l'heure, vous allez découvrir. Il y a des femmes pour se faire soigner, pour se faire coiffer, pour manger, pour s'habiller, pour prendre soin d'elles. Et elles n'ont pas cet esprit-là d'entrepreneuriat. Donc, ils ont servir, ils ont sexe. Et pourtant, le sexe est réservé pour une personne spéciale. Voyez un peu. Donc, au travers de la vidéo, la prédication du pasteur Voici l'homme, François Mutombo, Tozo Balancer Calamity. Mais j'en profite de dire à tous nos téléspectateurs et à toutes les femmes de s'abonner, de partager les vidéos, différentes vidéos, de liker, de laisser aussi vos commentaires. Et un petit conseil juste que la femme, c'est une personne digne. Le reste, bon, découvrir en la vidéo, mais moi, je te dirais en tant que femme, hein, donc, respectons-nous, Tomitosa, et puis les hommes aussi, Binope, Botosa, Bassi, parce que la femme est sortie de ta côte, et c'est ta chair, c'est ton os, donc, de toute façon, il faut la respecter et puis aller loin pour l'honorer. Quant à moi, partagez la vidéo. Je vous laisse suivre cette prédication et on se retrouve la fois prochaine avec un autre numéro, pourquoi pas aussi avec une autre nouvelle émission. Merci. Dieu annonce le sexe avant même la conception. Alors dis-moi, qui contrôle le sexe? Il y a place au fandi, maman, mubali nozo moni so base depuis na bana yo zobo telanga bana ya base. On dirait yo mutu o déterminer le sexe ya bana. Mubali ya ignorant boyo so elaki wapi. Mubali ya païen boyo. Et so comme na problème na mariage, ngana monika il faut na luka na bala ma so botelanga bana ya mibali. On dirait yo mutu aux autres déterminer sexe. L'ange dit à une femme stérile, tu deviendras enceinte. Je voudrais dire à tous les parents qui me suivent ce soir, soyez d'abord d'accord avec le sexe des enfants que Dieu vous a donné. Ne pensez pas que Namukil bana babongisa kabatu badraka ya mibal to bazaka ya basi. Qui t'a dit que nzamba sala kana bana mibal? Ya yo mwana mwasi place au fanjwana ozomi mwana comme si ya yo vi posa le mood. Il faut bimaka kana mobali. Yango ya yo sexe comme marchandise. Po pa kula mafuta fo bimana mobali. Po okanga suki fo bimana mobali. Po futa minerva li fo bimana mobali. Suko nazoto okubimana mibali bona.
mibali yango pe baza suna mbongo te okobima na oyi ozwi 20 ekoki te yo oza na besoin 100 ufo luka mosusu po isa 30 okoluka finalement nzoto yango ekomi nini marchandise même marchandise basombaka yango na mutu moko ti c'est-à-dire que yo ndengo oza wana ozoyeba teke mwana mwasi pe akoki koluka vi pe mobali asalaka na mabo oboni ta musu mobali mususu azonyokola yo adebrouilla kaka na zando awo aza te lelo amalonga te mais na zando place adebrouilla wana suko oke kotala ye omonaka te fi moko pe pembeni azodebrouiller. Bana Congo, bana États-Unis, à partir ya lelo koyenga yenga lisusu te pour meilleure agence Easy Cargo et monanie. Na service local à import et export, transport groupage, air cargo entre États-Unis na RD Congo. Wana boza komuna eza chargement à partir ya États-Unis. Durée pour la marchandise comme à RD Congo, précisément à port ya Matadi. Kaka 45 jours ya pamba, topé 1 mois et demi aux 8 matières mokoka. Fiabilité et rapidité à boye, ezalana noteo. Oh, agence États-Unis RDC ezala kapasi, Easy Cargo de solutions. Pose à adresse Oyo sur l'avenue Kabambare en face ya commune ya Kinshasa. Et bongo bino bazan États-Unis d'Amérique, bozo ba ville neti Oyo, Kentucky, Ohio, Chicago, Iowa, Atlanta, Michigan, Tennessee, Louisville, Lexington. Pona kotanga kaka Oyo parce que eza ebele. Pona bino bozana ba eta mosusu bobanga te to ko assurer transport na bino. Bokoki kobenga na numéro Oyo 513 418 73 61. Easy Cargo. Merci pour Sungi ba Congolais. Omona ape film ope pembenge zo sunga baleki na ye. Nde mwana mbali abetaka yo, abendaka yo, alalisaka yo libanda. Basona osala ndenge nini ye mutu asunga kangai. Oza wapi? Sors de cette église. Ngana lobaka mwana mwasi akolinga mobali parce que mwasi un jour il faut dans la mobali mais kolinga mobali ozo pese sexe pour mbongo te. Ça il faut dire non. Aime l'homme pour l'amour et non pour un intérêt. Tala nenga zo talangali su sonye. Ce qui va payer à 10 000 te, ou quoi prière te. Ce qui mikolwana ozangi na prière ce qui bon monanité. Na bengi azo yamba te na transporter. Mais azo yamba te parce que na courant te ko sala ni. Amen. Beta mabo on avance. Ngana zolinga saison tokoti mwana ya voisulema ya mwasi atenenga basala ka protocole atenenga bafanja même frère ya fandi pour arriver na osimbo atana lipeka a sentir que ce n'est pas facile. Faut que saison wan donc ya yo ka leçon on dirait yangoy yangoy. Ya yo jipe batombo la antina na recevoir na bis. C'est-à-dire que jipe zange kila. Kaleso zange kila. Mais ce qui va passer moto ou tu wapi?